Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzombe tata eyingela omabota mabino. Merci encore une fois na bino banso bipai binso ezwami bino balandi ya Océan du Congo chaîne à Libération na émission ya bino ezwi mpe molobeli yango Océan de la presse congolaise. Toyebisaka na bino ete émission ezwi ezali bongo branche moko ototia la chaîne à Libération epai wapi tozalaka bongo bakongomani epai otobelaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo to analysaka ensemble epai oyo to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique epai oto longolaka peuple congolais la bolema epai oto tiaka letono na nzete po ete bobenga yango malamu epai oto salaka mosala ya Jean-Baptiste epai oto zaka bongo basinzili ko bobetaka mbela koloba ete tango ekoki to fungola miso pe to telema po ete to bundela koloba biso epai oto telema ferme fidèle ko la bakuke pona kozalaka liseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya nkoko la biso les laboraires wapesa biso vraiment lobela biso béché fuyende laissez-nous placer la main repasse ezwi la montée religieuse popo bandeko balandi. Oui, il y a une sensibilisation, conscientisation des docteurs qui sont à l'océan du Congo, vraiment on se forme, on se cultive rien que pour vous informer. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise et Bali et Boyambindo. Bande konanga il pas biso au bolandaka biso pe bosungaka biso pe bozena posa lycée ko ya République démocratique du Congo. Émission ya mokolo mo lelo ezali bongo ko fungola bino miso, ezali bongo ko sensibiliser ko conscientiser, ezali bongo benga peuple congolais to sombiti na makanisi na biso bonso esika moko po ete to bundi likolo ya biso ezali bongo émission oyo etika la grave bongo la mitema na bino pamba te mboka la biso Congo ezali ya kokufa basi ba boma yango pe bateka yango kutakala etumba la biso ezali kinini ya kobunde tumba kila meje d'etat lotaki etumba kani ko to bokila ko ne femme pekato je d'etat lotaki etumba akele pasteur papi mosungi ya bala bitike ya ba orphelin ya Fondation Océan du Congo pasteur na biso na akene na Mont Carmel que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas maman la chabienne maman sociale to ko zote économique maman benga biso to ebanini e banika bande konangai équipe pour la télé États-Unis d'Amérique Congo a un problème bande konanga depuis 2006 s'il vous plaît la bisa de Kamokala pena sepela kami komo kundo la bino papa oyo pamba te papa oyo azalaka na PPR2 un grand professeur papa oyo loko sepela sakanga la vie nanga mobimbe zalaka nini papa oyo azozo makamba PPR2 azoyebisa biso za monongi ya ba congolais azali koya ko déchiffrer likambo oyo abanda ko loba na biso ya comment dirais-je la constitution mobeko likonzi ya mboka la biso abanda bikoloba ete esengeli ba publier yango esengeli moto nyonso azala nango atangaka article moko na moko amonaka ba piège pe esengeli na basali tango ba ataki yango pe ba adoptaki yango na 2006 esengelaki ba pesa yango bato banso banani bakokai kosala likambo na l'article 24 pe article 23 oyo ba empêchaka biso koyebisa bino bosolo bazali ko empêcher contact ya biso na bino bazali ko boya ete bino bo s'abonner na ba chaîne na biso oyo ezosunga Congo bazali ko boya na ba chaîne oyo ya Libération lokolo Océan du Congo mama na ngai pe papa na ngai ozo na ngai équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngai punya de la ngai vraiment nazali koyebisa bino te eli makambo makasi mao mabombami bande ko na ngai mona mboka Kabila tobenga kai mona mboka pola ni po kino lelo bozala bopaya na ye banite kaboya lompesa mona mboka Kabila ndenga zali wana Kabila kote na bokonzi lolenge oyo bino boyebeli ba Kabila bayaka a ba hulu balanga nzembo basangana bayemba basepela kaboya yamba moto wana po ete sikoto bate basepela baloba nini baloba ete mboka eye kitoko mboka ezwi bofuluki mboka ekabolami Mobutu moloki Mobutu nyamala bango misala nyonso o Mobutu seseseko kukumbwendu azabanga salaka ekenda bongo mpamba iyo tondimi poete azali moto malamu te tondimi poete Mobutu nyamala bango tolobi iyo kasi lelo na sasenga kala balanga nzembo
lolenge basangana ka pona koyemba hulu lolenge basangana ka pona koyemba mpange kitita lolenge basangana ka ezalaka koyemba ya bokosi ya lokuta po ete bapesa bango misolo na musée to ezalaka koyemba patriotisme parce que bazali patriote bazali kobundela Congo. Est-ce que bazalaki ya solo ba patriote ezalaki patriotisme to ezalaki ventriotisme nde memaki bango po ete bazo misolo. Lelo oyo mboka mabiso moko zika lelo oyo mboka na biso ezali na pasi boni balanga nzeo bakoyi kosangana te po ete bayembela mboka bakozela moto moko abenga bango po bayembela Congo po bapesa bango misolo me na mayele na bango moko lolenge balengelaka baconcert bwa bango bakosala ta mokolo moko te ke basangana po ete bokasi bwa bango bamobilize pe peuple congolais moko na lolenge na ye azali koyembela mboka mais force et individualité yango tende ko ça la force ya union pour balobi union fait la force faire ayebi iyo nzembo ya est ezali chanson fétiche mais pourquoi ezali ko beta maté pamba te bango bazali koyemba bango moko pe nzembo wana soki to sengi to lobi pesa biso po ete to cheka yango la banzembo la biso po ete bato bayoka yango bakosenga biso droit d'auteur nalandi Koffi Olomide kabuya lo puisa bato bali bobole libanda na yebi na koyoka nzembo moko Koffi Olomide yebi ya kitoko pona Congo mayemba ki yango la IGF bande ko na ngai bokomona ete vraiment bolimbi sita musu to kozala mwa lombango pamba te to komona nyingi to kimaki mwa bisika to ye mwa bisika me to ko ga nyingi bande ko na ngai Koffi ayembi mayembe ki IGF mais na kati ko ba makambo IGF alobaki makambo kitoko bande ko nanga na lobaka na bilo kamba IGF na lobaki akoza na redevable papa to banomaki ye pamba te bokomi na ikati na wesika la Félix Mtachaki soka linga tembo la Félix ekosimba te lelo tokolela yani lelo yani wa biso moto na mayela kenda likolo ya procès ya 100 jours lelo tokomona on dirait Congo miyibi nde bazali l'opportunité kokambe kolo pe kokoma bakonzi tokobenga bango na komba ba détourner te pour les alliés le côté ali français le ba frère Patrice soki ezanga bakobenga moyibi bongo ya détourner nini fona ye ali moyibi akoyiba misolo ya l'état tala likambo ya likoka za dibande ko ngai équipe pour la té mana na ngala kunya de ngai anga mokonzi l'Angleterre Daniel big tala ndeko la ngai ke fura ata ko ke fura la benga ka ola ndaka te mais soko tinenga ba video la ola chaka na bengo mikomi yiki mikolo na ko yoka yote to kana ne loko ni ya Temboli Patrick Muyaya mbote batata ba mama bandeko esengo ya koyiba ite bozali ebele oyo molobi la peuple ndeko danu kifula nazai ko dénoncer loko moko bolukate bokanga bolukate boyeba asali infraction me boluka boyeba makambo na lobby ezali ya solo to ezali ya solo te lelo na poko briefing oyo ezali ko sale ma ministre ya communication Patrick Muyaya alingi assez justifier na makambo tali ba forage na ba lampadaire oyo Nicolas Kazadi anti guillemets bimisaki la procédure d'urgence mbongo bimi plus de 100 000 la nazali kozwa suti na ngai société civile batiga ngona na journal ya mona mboka Gauthier c'est plus de 10 000 $ ebimi pour que Muyaya benga ba journaliste à cause de la briefing pour que c'est justifié c'est justifié par rapport à mbongo oyo et bima qui pour na lampadaire na ba forage ya la ministère de finance pas Nicolas Kazadi oyo cela ba souci na ngazali vie na ye c'est pour te dire que Muyaya nous prend vraiment en otage Muyaya veut blaquer avec la nation alors que pour la briefing bon le carana conseil des ministres premier ministre face à la au courant premier ministre n'était même pas au courant il n'est pas saisi et le qui na conseil des ministres était mais Muyaya pour la sauver vie na ye Nicolas Kazadi entre guillemets mbongo bimi 100 000 balles sali briefing abenga ba journaliste pour ba laver Nicolas Kazadi. On est où là où mon un ministre peut défendre d'autres ministres na ba cop. Yango nganta ke molobe la peuple nazali ko dénoncer yango avant. C'est pour te dire que briefing Muyaya ko sala na poko. Ils a pour intérêt à peuple té, ils a pour éclaircir peuple té, mais ils a pour à défendre la ministre. À défendre collègue na ministre.
A défendre des collègues na ministre de finance Nicolas Kazadi parce que Azali vient na yé. Azali vient na yé. On peut blaguer maintenant avec les pays, on blague comme ça avec les pays. C'est parce que vient na yo makambe salemi alors que biso to na besoin to iba clair. Yango mona kenon Azali kolobango avant et ça les ma vidéo et comme Mathieu pas tata mokonzi kolo et comme pas premier ministre. Combien de fois la ministre que Azabe ministre de l'autre Azali ministre ya Ucho Longwa ya Samba Lukonde. Déjà comme des mouillaya comme ça, bazongate. Ce n'est pas normal, on ne peut pas jouer avec la République. Un ministre, un autre ministre qui défend l'autre ministre. Oh, on a ma cambo, on te dit que briefing, il faut le conseil des ministres, et puis un ministre à l'eau. Moi, je dénonce. Mbongo bimi. 100 000 balles bimi. 100 000 balles bimi. Les gens qui ont conditionnel pour la journaliste, pour la mouillaya, ça la briefing, on y a ça la napoka. Oh mboka nini mboka ba cop ba ministre ba cop ba tunyoso ba cop tata mokonzi kolo vidéo yo ekomela yo na premier ministre muyaya azonga te bande ko na ko sensibiliser wala Congo la liko kata poete mouvement comme mobono Congo yango wana baba ma missionnaire na peste trembler la mboka nita babe foko yo monto kabuya za la président Congo yango wana Congo na biso yango wana Congo pasi minyoko nzala Congo bako yiba biso na likambo litali mobeko likonzi bako senza lisusu mobeko likonzi Congolais minyembo ekenda wapi na betela kabino mbela likambo ya décentralisation ya Robert Rwanda étranger na betela kabino mbeba mbela plutôt bipai biso bokolanda biso boyebi ete tozalaka na 12 provinces décentralisation bokamoni ya Congo balkanisation de la République démocratique du Congo par Robert Roi apesi biso 26 provinces po bayiba biso biteni malamu po na 12 bakokota te bakokoka te tokozongisa 12 wana tango Martin Fayulu Madida comme président tela ngai papa oyo nalingaka ye. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il n'existe pas d'affaire Minembwe. Il ne s'agit que de l'exécution de l'article 4 de la Constitution qui s'est mis en application. Je vous ai dit le 29 septembre dernier que cette Constitution de 2005, qui a été validée par notre peuple en 2006, est un arrêt de mort pour notre pays. Ça, c'est un arrêt de mort pour notre pays. Eh bien, l'article 2, on l'a déjà exécuté, on va calmement, parce qu'on sait que les Congolais se contentent toujours des choses qu'ils voient. On a démantelé les provinces, au lieu de 11, nous en avons 26. Les gens se battent pour prendre le pouvoir, mais ils ne savent pas où est-ce qu'on veut en finir. Et maintenant, article 4 appliqué, l'État peut organiser des territoires décentralisés sans demander aux autochtones. Et on va aller à l'article 9, parce que c'est dit, les sols et les sous-sols n'appartiennent à personne au Congo. L'État ne fait qu'exercer la souveraineté sur les sols et les sous-sols. L'exercice de souveraineté, ce n'est pas d'acte de propriété. Vous êtes souverain sur la maison que vous louez, mais ce n'est pas la vôtre. N'est-ce pas? Cette constitution a prévu à l'article 51 qu'il y a des groupes ethniques minoritaires. Nous sommes 450, il y a quand même un groupe qui est minoritaire par rapport aux 450. Cette constitution a prévu à l'article 217 que l'État, la République démocratique du Congo, peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Tout est prévu là-dedans. Et on va démanteler petit à petit notre pays. C'est pour ça que nous avons fait ces drafts. Nous avons cru que les autorités qui sont des Congolais vont nous appeler d'urgence pour voir le poison qu'on nous a mis dans la Constitution de 2006 et la corriger par ces drafts ici. Nous avons trouvé 48 articles pièges et nous savons qu'il y en a davantage. Donc il suffit que on nous reçoit, je fais des demandes chez le président de la République, chez le président et chez la présidente du Parlement, chez la présidente
du Sénat, personne ne m'a reçu. Voilà. Donc, maintenant là, ce que nous demandons, rapidement, d'urgence, le ministre de l'Intérieur doit dépêcher les groupes de recensement là-bas à Minembwe pour prélever les compositions de ménages ainsi qu'identifier toutes ces personnes rapidement. Sinon, ça devient l'aéroport international et c'est terminé. Après, localité Minembwe, c'était groupement Minembwe, secteur Minembwe, territoire Minembwe, demain province Minembwe et après demain Dieu seul sait. Je vous remercie. Merci bandeko toke moke na suka bino banso bisika bokolanda biso nzamba pambola bino azana bino mwana mère de Bruno en Autriche lik makanaki prisonnier de Jésus nzambe abatela bino ba mama association comité de maman viltaneuse nzambe alekala ko pambola bino banso ba oya biso kasi bolanda na suka na yango ndeko mobali o asali sensibilisation lolenge na ngai bakoboma biso na Congo soki botiki Félix azala mokonzi. Félix elikele baliko ko baliko kende malamu. Félix abomi mboka. Bozola da bandeko na ngai. Boboy ko telema océan lobaki to asino bakite. Merci na kabo ya longue personne échange par l'équipe Kidani. Chelanga ndeko na mobali. Merci na Pape J, directeur de recherche stratégique et merci personnel na samu ko disparaître biso biso. Joli qui est. Maman ya moto mojali. Assalamu alaikum mama Jawa. Ngala ke po tamu ibele. Boye baka ete makambo na zoloba. Lobi soki boboy. Congo a un sérieux problème. Bye. Ali oyo makambo ndenge ezokendele bozo risque bolamuki na tongo biso na Congo tozali sute tokufi biso nyonso tokufi na nini nzala degré passe ekomi na mboka na yebisi bino bandeko na ngai ya diaspora non Congolais de l'intérieur il faut d'autres éléments ekomi tango tolobela bakonzi na biso ba vérité en face. Non, jusque-là, ils sont en train d'échouer lamentablement. Bon, la vérité. Et ça, inutile, boya okangangai, et ça, inutile, boya kobomabiso, parce qu'il y a des solutions. Solution, ils alignent boya ka conseil, oyo tozo pesa, bo sale la yamo pour que les choses changent. Comment expliquer le fils d'un grand opposant de ce pays, un grand opposant de ce pays, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père biologique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Moi, nanaye a géré mboka à la lire ou biso bandekunaye tozo lela. Mokonzi, zwana nuba film, hein? Tala ba interview na yo nyonso ya propagande ya mandat passé na mandat aujourd'hui. Tala ya bien, est-ce que tu es en harmonie avec soi-même? Tu es fier de tes interviews na réalité biso ba ndeko notre vivre. Je pense que honnêtement que l'église entre guillemets aux abasanto au monde a cause en harmonie avec yo mokote. Biso ba ndeko notre souffrir. Salaire na yo etikala ko kitate. Salaire ya ba député etikala ko kitate. Ils ont matassé kumata. Mais biso oyo to so to futa ka transport na nzela transport mati x3. Dollar oyo kutaki na 160. Lelo dollar ezolanda 30. 300 c'est-à-dire que 100 dollars 300 000 francs. Sac Yassima au Koutaki Yango na 16 000 francs. Aujourd'hui, sac Yassima est comme 35 000 francs. Ma qui a 250 francs. Ma qui lelo est comme 1000 francs. Vous partager vidéo. Quand je parle ici, Moulouba Azate, Mungala Azate, Mouteke Azate, Mouyomba Azate, Mungelema Azate, Toza ba Congolais, Toza na héritage commun aux Ali Congo, parce que ba ancêtre na biso ba nde baza ba Kolombo ka o biso da ba héritier na yango, il faut tout le la vérité. Longola ke ngala za mutayi de peste zo souffrir. Carburant eza pasi. Économie ya mboka esimbami na bapaya. Batu bazoui bambongo bazo détourner matin, midi et soir. Batu wana bazalaka toujours tout autour, il y a président de la République. Est-ce que tu nous prouves vraiment en réalité que ça Congolais, il y a esprit.
Parce que tout le monde va niveau congolais des pères et des mères, congolais par esprit, par âme. Comment yo za président ya mboko yo mwana mboka kinois au vivre dans la diaspora au yebi ndenge na Belgique makambo eleka en France. Est-ce que makambo yo ça là ils correspondre na 2% ya oyo vivant na Belgique ou bien oyo bana no ba vivant na Belgique? J'espère que consciemment na bomoto c'est non. Yo mo lo baka yango que ozo comprendre le peuple oyo azozanga mai azo souffrir. Mais ndenge nini azo sala abetela ka yo maboko li a réclamer ba droit na yango nga na zo réclamer ba droit. Naza ko alerter bande kunanga to telema e komi tango oyo to tika bobina na ba concert ya fele. To tika bobina na banzebo héritier ba musicien oyo bazo bimisa ba album sans que ba yeba réalité ya mboka. Et comme tant tout le monde a pasteur babilo kotala ezala o batako koko et comme tant oyo mboka e koma au centre de toute chose et comme tant oyo congolais nous soit s'intéresser na politique, on doit s'intéresser de la politique maintenant. Je vous jure congolais zo bota mambala mona elongine bokomi politique mukonza mboka salaire ya ba député ekitate ya ba ministre ekitate. Mais boni biso ba transport ezo mataka kaka au lieu ekita. Nini oyo depuis yo oya na pouvoir esi ekita. Non, pour rendre biso ba pour ça la biso ba honneur. Au mona ndena olo ba bolubisanga bokanga nga bobetanga ba film, je m'en fous. Ba o ba kufa na Luchuru, ba kufa na Lubero, ba kufa na Iringeti. Nga leki ba mote. Mais soki yo qui bon moto ya ki congolais aux ali na yango ou esali yo mokonza ba congolais, essaye de faire quelque chose, essaye de faire quelque chose. Et ça la rayon ndenge ni nous en a pouvoir pendant déjà 7 ans, mais ce rebelle ba qui traité en Belgique pendant que ba programme na yo tia santé na kati IDPS social santé dans la kati. Et ça, la rayon ni ba no batanga na poto mais yo za mokonzi ya Congo. Et ça la monde ni. Et ça la rayon ni tambo lo ba politicien mo bazo be la ba évacuer qui nous ba traiter en Afrique du Sud. Pendant que yo za 6 ans mokonzi ya mboko. Na mboka bokende bomo na ba médecin congolais. Alors nini na président utambo na mboko yebi mboko kolekanga. Oyebi mboko kolekanga. Qu'est-ce qui fait que to bima wa si moi on ne produit rien? Qu'est-ce qui fait que biso congolais chaque jour tu dépensera au moins 50 millions de dollars dans la journée moko tu peux ça va étranger biso bakino pas na Kinshasa. Tu as au moins 17 millions d'habitants. Chaque jour tu lis au moins lipa ya $1. Soit $1 multiplié par 50 millions d'habitants et par 17 millions d'habitants. Voire même 18 millions. Lipa wana nyoso liaka na mboko nyoso kendeki pa ba libanais mbongo wana nyoso. Comment ça te fait? Chaque tongo de son au moins $2 miliki baba miliki amiki to mela wana au moins $2 dans chaque famille multiplié par 16 millions d'habitants parce que biso bakina de général mingi mbongo miliki wana to ba nyoso kendeki pa ya bapaya. Comment ça te fait tant de foutre à transport? Mbongo oyo ba chauffeur ba sombela ba pneu ba pièce de rechange nyoso qui ne pas papaya. Ça te fait comment? Comment ça te fait ba sac à ciment to somba au moins chaque jour pour na kotonga banda ko to tonga na Kinshasa mbongo wana ki na cimetière papaya. Ça te fait comment? Kolongwa bout kolongwa kisangani ti bumbamba ndaka bilanga ezate. Kobanda kisangani ti Kinshasa bateau ezate to na ibale munene président de la République. Les Belges bazana ba bateau munene bazana ibale loko la fleuve Congo. Les Français bazana ibale loko la fleuve Congo. Non. On ne me dira pas que ba conseiller no ba conseiller ya moté, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oza mokambi na biso to tiaka yo wana bato ba ane bato ba nini boya ko déranger na bino ngati boya ko déranger ngati po bato ko déranger ba trop boluka na bino mamba mboka kuna ba américain o ba sala ba rebelle na mboka bola na bino ngati voilà nazo lobila droit na ngai
natangi na mboka oyo nafuta ba minerval, c'est-à-dire na contribuer na mboka oyo nafuta ba taxe na mboka oyo. Soki ba congolais ba ke osomba biloko olia na lufu 52 000 barrières. Route nationale numéro 1 ya mboka na biso ezali contrôlée na ba chinois. Ça te fait comment le président de Tshisekedi? Bande ko ngai to telema to lebela mboka na ba TikTok na ba veni na biso to tia mboka au centre to tika distraction mes frères to kokende na ba arena oyo baza ko conscientiser biso te, ça nous amène à rien quoi. Mais ici, comment ça vous fait? Biso roba abino mingi to yoga abino na ba fête. Ozo yimba 42 chansons. Mais to ya dollars ozo dénoncer à côté mbongo na biso za en voie de disparition. Bande ko na diaspora tozo kemba nzala makasi na mboko. Créons des propositions. Monsieur le Président, comment batunyo so balingaka ba dénoncer makambo ba koma ka net batu mabe ba batu baza to yoki ba ba miyibi batu ba détourna mbongo nde bazala tout autour de toi batika la okanga bango te. Justice na biso soni makasi yo moko lobaka yango. Ça te fait comment que tous les lanzala boye 24 lelo bana mola ko matati ipende nzela ezate nzela ezate. Comment na mboko tona balabala ya 800 km te batia makadamu. Tona balabala ya 2000 km te mboka ya 2 millions de kilomètres.